La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, mbote bandeko bolandra Ursil Botelwa TV, mbote na biso nyonso esika tozali. Bandeko nanga lelo toye na sangwa mawa, toye na sangwa pasi, toye vraiment na sango moko ya kimia te, toye na sango moko penza oyo ezopesa mutema lokumu te. Mama Alinga aza comédienne o biso nyonso toyebi ye pona bao bayebi te. Mama Alinga aza comédienne ya RDC, donc aza parmi ba mama o ba se respectaka makasi, aza parmi ba mama o bato ebele ba respectaka. Mama Alinga aza parmi ba mama oyo o donc soko o taliye o milobi te. Oh mama soko tali olobi ke non mama o amotema pena ya malamu eza Mama Alinga. Alors bandeko nanga toye na likamba pasi, toye na sangwa pasi, toye na sangwa mawa, oyo epesi biso nyonso pasi, oyo vraiment esali kitoko te. Pona mama na biso Mama Alinga. Alors nangotia ba audio information panzani déjà partout. Mami iliela na RTN salobeli yango, batu ebele balobeli yango. Alors lelo tokotia ba audio o tokoluka toyeba problème nini oyo ekomeli comédienne na biso Mama Alinga. Na pesi mbote na bandeko bolandara biso, mbote na bino nyonso bosutenara musala Ursil Botelwa TV ekende liboso, bambote na bino esika bozali. Bandeko nanga na système à bien de Tolobara. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp. Donc, partagez vraiment partout. Nzambalola ako pambolayo. Sango ya Mama Alinga na o préféré nata audio biso nyonso toyoka après to banda sikoyo analyse na biso pona makambo. Mais to senga kana ba comédien bolingo renye kati na bino. To senga kaka na ba comédien boza na bolingo, boza la vraiment na bolingo ya ko soutenir Mama Alinga na likambo ekomelie. Boza na motema malamu, boza na bolingo ya makasi pona ko Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman. Kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Tenir problème oyo ekomeli mama na biso Mama Alinga. Pona biso bato tolandaka théâtre, toyebi motema mama oyo.
Comédien moko te akobima lobake azwama na problème na mama linga. Comédien moko te aotelema ayela biso na TV, aya olobela biso na TV ke mama linga azaki comportement mabe, ke mama linga asala ye mabe, ke mama linga abebisa vi na ye, ke mama linga atonga ye, ke mama linga akendisa boye azongisa boye. Comédien moko te. Comédien moko te. Oyo okota likambu oyo aya oloba mabe po na mama linga. Metoki pasi na motema. Ba comédien toza na bolingo ya ko soutenir mama linga na eloko ekomeli ye. Tozala vraiment na bolingo toza na motema ya malamu. Sans plus tarder na otie la bino ba audio bandeko nanga to aimer vidéo s'il vous plaît, aimer vraiment vidéo, partager pour que sango oye panzana na bandeko nyonso. Na minute o mama linga azana itamoko eza vraiment malamu te, toza na besoin ya lisungi. Mama linga aza vraiment na besoin ya lisungi. Alors tolanda information ya mami il est là après ngana bientôt okuta na sima tolanda. La comédienne Alinga, eh bien, le numéro c'est le 097 9 469 530. Son fils Moïse qui répond. Comme vous voyez, la comédienne Alinga Cyprien, comme on l'appelle, fait une crise d'AVC depuis, elle ne sait pas encore, elle n'a pas encore récupéré, elle a même perdu la parole. Donc, toute personne qui voudrait bien l'accompagner peut le faire au travers de son numéro qui est tenu par son fils 0979 469 130 qui voudrait soutenir la comédienne Alinga. Eh bien, le numéro c'est le 097 9 469 530. Son fils Moïse qui répond. Comme vous voyez, la comédienne Alinga Cyprien, comme on l'appelle, fait une crise d'AVC depuis, elle ne sait pas encore, elle n'a pas encore récupéré, elle a même perdu la parole. Donc, toute personne qui voudrait bien l'accompagner peut le faire au travers de son numéro qui est tenu par son fils 0979 469 130 qui voudrait. Bandeko bolandaka biso na sur boyoki mama na biso mama Alinga comédienne na biso otoyebi aza vraiment na besoin ya lisungi. Mama Alinga akoyaki asali crise ya maladie, asali vraiment crise ya AVC, asali crise ya maladie oyo eza vraiment donc eza vraiment grave toloba toza na besoin ya lisungi. Donc mama Alinga aza vraiment na besoin ya lisungi. Na sur bomoni numéro na ye zawana. Numéro na ye eza wana apesi numéro bapesi numéro na ye téléphone na ye na minute oyo eza epai ya mwana na ye. Donc eza epai ya mwana na ye ya mobali azala na mwana na ye moko pe ya mwasa banda kosala théâtre boy na kombo ya Sarah mwana na ye pe ya mwasi akenda poto Sarah akenda poto. Alors na minute oyo bandeko nanga mama Alinga ana besoin ya lisungi. La famille mama Alinga ana besoin lisungi ba comédien. Ba comédien mama Alinga azana besoin ya lisungi. Bino ba oboya kaka na barando boya ka oloba bozana ba mbongo barando bosala boya na barando na internet boya créer ba polémique boya créer ba problème na internet pour rien. Bande konanga to sunga mama Alinga. Tosunga mama Alinga, tosunga mama Alinga, mama o azalaka bien, mama o azalaka na ba problème te, mama o aza vraiment mama moko o azalaka na ba problème te, alors to lancer SOS pour na mama Alinga. To lancer SOS pour na mama Alinga. Aimons-nous vivant les comédiens. Bino le lobo koma kana ba parti pris. Bino le lobo koma kaka o koto yo. O koto koma mona naka o koto koma sala ka o koto koma pena tuna ka mingi. To sungande o koto to sunga te bande koto sunga mama Alinga gouvernement. Boyebi ke ba comédien mboko na biso bazaka na bango ni lokote. Boyebi ke ba comédien mboka na biso bazaka na bango ne eloko te. Bolanda te ke bo surtout ba comédien ya kala.
surtout bacomédien ya kala nayebisi bino lelo bacomédien oyo baoleka kutu na batiktok na banini na batiktok oyo baoleka na bayoutube oyo bafongoli bachaine na bayoutube lelo nde tokomona théâtre ekomi opesa me bacomédien ya kala eloko moko ya malonga ezala te bacomédien ya cd eloko ya malonga ezala te bacomédien bacasete eloko ya malonga ezala te théâtre epeli lelo na monde ya youtube alors bandeko na nga tosunga mama linga bandeko bacomédien boza ebele bacomédien boza ebele tosunga mama linga Belvi Kanzila patrona tosunga mama alinga mama na biso Sila Bisalu Irsil Peshanga Dina Nala Douce boza ebele bobima tosunga mama linga boya kosunga soki bokokotize bambongo bokotize yana bacomédien mosusu basalika video gouvernement yokaka ngo mbala moko touta komona ya ndimosa azalaki maladi awa ya ndimosa azalaki abeli internet ebwakaki ye bake makambo ya mikanda kuna esimbaki te basala bwe me ntango muyombe goshi babimi ntango papa na biso phénomène esobe babimi na muyombe goshi baye basali bavideo baye baleki na internet balobi solution ezwamanaki mbala moko alors tosenga na bino pe bokota likambu ya papa na biso ya mama na biso mama na biso alinga en tout cas bokota vraiment likambu na ye eoza malamu mingi bokota likambu mama linga mama azaka na problème na mutu te touta komona mama linga nenga alelaki tango mama shako akufaki alelaki bomona ye mama linga nenga alelaki bomona ki batu nde bayaki balobi ke mama linga azalaka na ye na likambu ya mutu te mama linga motema polele malgré mama ya mama shako komaki oyo aya lobi oyo aya azongisi mais toana bacomédien misu ya kala o ba mitema malamu o ba mitema polele yana bacomédien musu ya kala oyo koyokokanisa bango na eloko te ba oyo ba nyokwama mpona mosala théâtre bacomédien musu banyokwama te lelo bacomédien baoya sika baonyokwama te na mosala théâtre me bamama linga oyo bacomédien mo banyokwami mpona théâtre alors gouvernement tala likambo ya mama linga tala likambo mama linga tona posa pena soki esenga bo évacuer ake kozwa traitement ailleurs ezala bien soki vraiment esenga ke ake kozwa traitement ailleurs bobimisa ye libanda mboka gouvernement tozobelela yango ndeko okoti na émission o partager s'il vous plaît tozala ebele topartage baémission oyo boya topartage gouvernement kota likambo mama na biso mama linga bato bosungaka bato mama Denise kaya mama linga yango oyo abeda chou boze ebele lelo soki bapapa na biso baladi esobe bapapa na biso bapapa masumu lelo soki bapapa baprésident Caleb bapapa Lombe so botelemi mpona likamba mama linga ozwa traitement alors bo abandonner mama linga te po azalaka motema malamu na bato nyonso ya Nicole Bakata bamama linga oyo bozwa na bango epesi pasi koyoka sango o mama linga ana famille ya ba riche te aza riche te ape na famille ya riche te ana famille ya riche te abundaka na ye na vie na bana na ye babundaka na vie azobunda na ye na muke nzambe azosunga na muke nzambe azopesa bazolia bazovivre soki bamama mama Olive basombelaka bango bamapangu te nde toyoka toyebi pe te eza ya solo to ya lukuta nde toyoka ke mama Olive nda sombela bango mapango bavandaka lelo na ndenge toyoka. Alors s'il vous plaît la famille, bo partagez vraiment vidéo oyo pour que basunga mama oyo azwa ba traitement, basunga mama o azaka likambu na mutute, basunga mama o azaka na mungala motema polele ifoku wapi ifoku Renate ifoku yo posimba mbongo ya kosunga mama na yo. Yako sunga mama bo me ba comédien baza ebele soki mibale misatu bakutani 4 5 6 bakutani batie makoki basungi muto akozwa traitement bien muto akosungama eloko esala bongo ezalaka motema mabe bino bo asir pendant soki Belvi atie mbongo Sila atie mbongo nani Dina na atie mbongo Peshanga atie mbongo tous les comédiens oh ba papa masumu oh ba comédien poto batie mbongo basungi pona mama linga zwa traitement mama linga zwa traitement te azwa traitement obika pe ayoka pe bien alors to sunga mama linga e oza malamu mingi
ba comédien motema malamu to sunga mama linga vraiment message o Ursil Botelo la TV ya ki nango liboso na bino ezaka ka yango yo na linga ki penana ya ko informer bino problème oyo mama na biso mama alinga akuta nango aza mama otolinga mingi personnellement nga na linga mama linga po aza mama moko aza très sage mama moko aza bien mama moko oyo akota ka ba discussion ba comédien te to uta ko mona ansiluzolo ba uta ki poto a ba yaki pona matanga ya Jennifer bomona ki bango bakendaki na ndaka mama linga yambaki bango alambeli bango mama linga zaka na ba polémique te mama moko kimia mama moko aluka ka makambu te alors to yaki ne loko awa pona ko partager sango oyo ekomeli ba comédien pona mama alinga alors bandeko nanga partager biso na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger boyebi Ursil Botelo la TV aloba na mingi yebi sa bino vraiment likambango donc nga alinga nanga ba partage na bino nga penza na linga ba partage na bino na loba toujours soko koti na chaîne na biso soko ezambala no liboso meka o partager biso partout nga loba nanga bongo do partager na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger en tout cas courage na ba comédien courage na famille mobimba ya mama linga tozo bondela pona mama linga nzamba rosunga to soutenir ye financièrement to soutenir ye spirituellement to soutenir ye moralement en tout cas to soutenir ye to bondela pona ye nzamba lola asunga epo mama linga azananu age zananu mama linga azananu alors to bondela pona ye nzambe asunga ye nzamba bikisa ye eozala malamu mingi ngana bino tokutani à la prochaine occasion ce qui est soazongite sunga biso na partage ndeko nanga sunga biso na partage nzamba opambolo bisous bye Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC to pe obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ursil Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.